Bonjour mes chers compatriotes, camarades de la RDC, amis de la culture et de la musique. N'a pas soulevé un message oyo, na bandeko oyo to bengi ba combattant, ba tuya lokuta, ba lingi ba mirmire na buzoba na bango kompa mesana na lokuta, ba kolo mensonge to yebi eza ba combattant. Je dis na bandeko tout obo kolanda vidéo oyo. Concert ya Fally Ipupa eza annulé vis-à-vis la réalité oyo ezoleka na France. Ça veut dire quoi? Mobulu et Salamaki lobby awana Champs-Élysées. Babomaki asaya moko anengaka sala désordre côté ya ndako oyo président Macron azalaka. Lelo na kati ya mboka France ba concert tout eza annulé. Concert moko obetama na France ezali te semaine oyo mobimba tina fin du mois. Pourquoi ba concert obetama te? Mboka eza na kati ya visite pirate ba matisi kutu to ya degré ya visite pirate. Donc concert moko obetama na France ezali te. D'ailleurs, bah, tu as information hier na Belgique sous coup moko lenge salama vis-à-vis bato bazo nga mukile ke ne libosote. Bande ko nga tout bolanda vidéo oyo. Bocha sou matoy na bato ba bengi ba combattant te. Les mécontents. Bato ba yebelo ba yako na poto te. Balingi misala te. Ah ba kanisa ki vie ezali koza toujours gigolo. Ba kanisa ki vie ezali toujours na ba aventure. Lelo bazo souffrir. Ba yebelo ko bazo lukate. Or que ceux qui combattent bango ezalaki na sens moko normal, bangaka perception idéale na bango. Si réellement bazana besoin de Congo, bakene Kinshasa, Kabila ozela bango kuna. Ba combattant bokene Kinshasa, boke bundisa Kabila. Bokene ke bengana Kabila. To pesa ki bino 10 ans, to moni résultat zéro. Votre perception jamais idéal à combat na bino, ni proposition mo malonga. Nous bato linga culture congolaise. Biso to linga musique, biso to zali na besoin de Congo kene liboso. Tozali pour makambo tout o ezali correct. Tolingi ba bêtise sous na diaspora te. Toboyi lokuta na bino. Bino batu ya lokuta. Bino batu bozali contre gouvernement en place. Bozali libre ya okenda Kinshasa. Bosenga nation na kati ya parlement bolo baba besoin na bino o zanango. Jusque là action mo bosali pour na Congo ezali te. Jusque là bo proposer diaspora loko mo malonga ezali te. Jusque là, tout le monde a un désordre. Ko beta batu, ko finga batu, ko créer ba bêtise na kati ya diaspora. To sengi na batu tout bokolanda vidéo. Concert a Fally Ipupa ezali annulé vis-à-vis la réalité à terrain. O ezali alzana besoin de source information à côté na site ya Sigal a tapé à comprendre que concert est annulé vis-à-vis la préfecture de la police. Pour na makamzo de kana mboka oyo et non pour na ba combattant. Merci à l'homme du devoir